tozozonga abonnez-vous tozoya libi internet ba audio ba voice mail tambola par rapport ya Karine Mokonzi ndenge alobaki alisaki ndeko mombo wana pe kaka Ismaël alisaki soki bakila sokola soki na misuni soka sokola na makila règle na ye soki ndenge nini à part wana to moni pe aza suna kata château te mamani ayako ozoyer tu évites soki abimi libala to abimi libala te. Des bandes à London TV avec des Bruno original. On est pas intimidation, rien n'est prouve. Est-ce qu'une femme peut se comporter comme ça? Moi, je suis à Tangami maman Yankongo. À quoi le ba makamani wana fama? Que musuni na lesa pas na ngai na tia yango règle. Place na isabino ke biloko Karine ngana liati. Pona mona ye ninga bombi nzunga biloko poli abis na samletu. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Moi si pena moi si. Si ko soki alesi journaliste makile bon mi balu avec Fanaï. Et puis à sole la libala. Et c'est normal te. Ako le libala te. Si ko yo moi si solo ba ole saka mi bali ba règle. Et puis sole la ba bala yo. C'est que Feli na nani na Feli kasi tigre noir na au centimètre. Ba lia trop na dendo soki don. Des bandes à London TV avec des Bruno original. On dit ce que d'entendre. Bah, il y a trop. Comment yo moi ce qu'on soit idée aux règles na yo makilo ebimaka na kati ya nzoto ya mwasi o lesa yango mutu. Est-ce que c'est normal? Et puis on solo bango bonnement comme ça. Bonnement comme ça muto nzamba sali mwasi mwana abotami na mama mususu. Makila ya mama na yatikala kolia te yo obota mwana te. Ata bébé démon ozana été ata bébé Grégoire ozana été. Mais tu crois des bandes à London TV avec des Bruno original. Il y a buzz si les lots ata deuxième ebimate. Mamba solo ba comme ça mamba lokuta. Ba va bon. Voilà. Merci tout le monde qui paye Karine Mokonzi maman naye ayako zoyer na château place Oyazalaki je crois maman naye rozoyer maman tout le monde qui paye maman ameki à côté ya batu tout au ba supporter buzo ba ya Karine Mokonzi mais pour na biso regret ça fallait maman pe bana côté ya moi naye bato ba balanda buzo ba Karine Mokonzi ba yo kapena nuke maman zote ya moi naye na habité sur landaki vidéo wana na landa vidéo wana te mais maman naye en tout cas naye habité na landi vidéo wana te. Na éviter so botimo à lokwa Karine na éviter papa nanga bon asa muto nzambe la Bible dit ne tozozonga abonnez-vous tozoya libi internet babito s'abonner bo désabonner te mais bo s'abonner na Dembanza London TV bokomona masolo ya kitoko bomona ba artiste minene lokwa mama mbalo somo na vandi awa oyebiki na sutumuki po Dembanza de London TV yango nde makambo yango nde masolo barobi oui ba c'est déjà nango epele oui eza nango mais Dembanza London TV yango ne yeko sukisa ba idorozi omona masolo ya kitoko polémique to boya na biso na Dembanza London TV yango ne masolo oyebiki na manyemu non Dembanza tsobona. Merci notre très cher internaute au bazara toujours fidèle branché devant ma poste téléviseur na bino pe devant ma portable na bino Oignon Bolande la Rabiso na kata chaîne Dembanza London TV avec Prince K le parfum de la presse na émission na bino bolingara mingi 100% vérité na 100% vérité to solera mingi o eza ba vérité par rapport ya ba actualité o etambolaka na mboka na biso pe par rapport ya ba situation tout ezoleka na mboka na biso na moni directement na ma caméra Manassé Bouita confiance toujours ne to sala musala to kenango bongo toujours. Et merci na boss na biso de Bruno original na kati ya Londres malgré tout ba confinement mais boss a ça là toujours ma kati zo bunda po musala na ekende toujours bien pe musala na biso ekende toujours bien neto le bara alhamdoulilah nzambe toujours liboso. Merci na Vianney Mbila garçon capable na Paris na peso mbote place ozali pourquoi pas na pesa mbote pas PDG ya mboka vraiment ne mingeta PDG ya mboka na peso mbote place ozali sans oublier maman sociale maman oyo asolaka bien na bana na ye maman oyo apesaka bana ne conseil na kombo bongo ya Isabelle Sadidos mwana popia mukolo na kati ya Londres na peso mbote bientôt là dimanche déjà to fêter anniversaire kaka ndenge zalaka Isabelle Sadidos donc merci Manassé Bouita vraiment naza bongo na invité na ngai mais na osenga na Manassé sala biso na moi je morbe après tozonga. Des bandes à London TV avec des Bruno
original. Merci na Manasseh Bouta, vraiment nengozo sarana biso toujours momoni bongo nazana invité na ngai oyo akomi invité moko ando mesane na kati ya Dembanza London TV na kombo ya Manike de John o biso to bengaka Mama Manike parce que to yebi na ndenge ya libanda ya caméra vraiment po to yebi oye azali. Merci na Isabelle Sadidos naza bonne invité na ngai déjà Manike de John Mote. Bonjour Prince. Merci Manike de John nayebi ke oza danda kuna yo badwa mesana yo déjà pe ba mesana toujours santé tout le monde a déjà basé malade sili nzamba pesi da makambo tout le monde a basé. Je remercie mon Dieu pour cette souffle de vie qui est gratuite. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci prophète Kimbangu. Merci le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob. Merci pour l'orientation du Saint-Esprit. Je commence d'abord pour dire bonjour à Goretti Louvouezo Mami. Bonne année parce que toi, on a moins à baveux. Isabelle Sadidos, bonne année Nayo. Balobi de Mbanza Boko Mesana. Vous s'abonner massivement. Awa Tozali et pas Yakula décor. Là que Edouard 107 au côté wana ba kitio et pas cool à décor ba kitio kitoko botaka donc à l'aise dans plateau na ba kitio ya cool à décor yé moko cool à décor le notable hein na pesi ba mbote belé sikazali yonko katuku l'ingénieur immeuble banda ba immeuble koya yan katuku Alain Giga na Londres hein Alain Giga na Londres a choisi ma tata l'ange céleste il a choisi l'ange. Merci na yo pene mo invité na plateau. Merci Manike de John to solo na nos actualités parce que biso ya ramang so ya actualité zali to mona ba audio ba voice mo to tambola par rapport ya Karine Mokonzi ndenge alobaki alesaki ndeko mombo wana pe kaka Ismaël alesaki soki bakila sokola soki na misuni soka sokola na makila règle na ye soki ndenge nini à part wana to moni pe aza suna kata château te mamani aya ko zoyer tu éviter soki abimi libala to abimi libala te par rapport nanu ya kolesa mutu salité ou isa intime on est pas intimidation rien ne prouve. Est-ce qu'une femme peut se comporter comme ça? Moi je suis atangami maman ya Congo akoloba makama ndenge wana vraiment ke musuni na lesa ye pa na ngai na tia yango règle place na isa bino ke biloko Karine ngana liati pona mona ye ndenge bombi nzunga biloko epoli abimisi na samletu mwasi pena mwasi siko soki alesi journaliste makile bon mibali avec vanaï et puis azolela libala et ça normal te akolela libala te siko yo mwasi ozoloba olesaka mibali ba règle et puis ozolela babala yo c'est que Feli na nani na Feli kasi tigre noir na au centimètre ba lia trop na dendon soki dondi soki dandandi ba lia trop. Comment yo mwasi kozwa idée ozwi règle na yo makilo ebimaka na kati ya nzoto ya mwasi olesa yango mutu? Est-ce que c'est normal? Et puis solo bango bonnement comme ça muto nzamba sali mwasi mwana abotami na mama mususu makila ya mama na yatikala kolia te yo obota mwana te ata bébé démon ozana été ata bébé Grégoire ozana été mais tu te fais plaisir ya koloba que na lesa yo règle na ngai na osenga kumbo te yazo ngisa makila na nga olia na musuna na lesa na parfait na ngai ozwa na parfait na nga ozwa. Est-ce que c'est normal? Et puis elles se sont à l'aise en disant ça. Moi na ya batu ayebi ya koloba keno olesi mwana ya batu makila ya règle combien ça pèse spirituellement? C'est une sorcière pour ça les camarades on est faux andoki. Je salue mon pasteur Briali de l'église Refidi Ministry hein donc na habité ya on a esi bino ba jeune garçon bilialia olia nie tasiko alia makila inconscient ba pesa sorcellerie inconscient. OK bon makambo yo simate OK makambo yo simate nzokande alesa makila eza normal ça. Parce que tokolo baki tango andaki ko kumba ba charge na ye oyo andobenga ba charge ya Karine Mokonzi et pardon équipe nationale andobenga o yem tazaki en tête bando ya kosala télé réalité na ndaku na ye bando lia na ndaku na ye. Est-ce que bango pe bakozala te batomba déjà victime ya bakolia ba makila wana balekechu ba makila oui Alex balekechu pe balia ba gel chope balia yango basaka tout le temps simana ene tibambwa basaka simana ene tibambwa mais makila ngozolo esa batundeni mobali na yo tigre noir azoboya yo makasi boye ao baloka o saki libala moko en katimini na ebité mo mwasi lokwa yo penza il faut ba bomo na mabanga
comment yo ko so makila o mwasi abimango eza salité ya nzoto ya mwasi yo pesa mona ya muninga alia. C'est la sorcellerie. C'est pas bien. Eza ba biloko moko oyo na ebité eza ko sambwisa mwasi ya mona makambo saka aza ko honorer image na ye. Or que elle est en train de détruire son image. Ngana essaie la conférence de presse na ye, tu vas regretter. Ah tu le la kala tête. Ka po feli yango azui azongisa ke suna château yango akei susu boyebobe akomi na ye kaka aller retour goûter laisser sans valeur. Et puis bonnement comme ça na laissa makila ya ozongisa na makila nanga. Est-ce que mutu oya alobaki alesa ke makila? Est-ce que ça a capacité à porter plainte à la kisa preuve oye alia makila? À porter plainte ndeni c'est le komoko inaperçu. C'est palpable été. Alors comme akuna l'état wangana. La vidéo soit ba audio etambola kezat. Ba audio etambola keza le bakeno akolo apeke no eza buzz. Mama comment bon na sima buzz. OK te ba misusu na c'est bon ba sala 10 épisodes ya buzz. Si les ata deuxième ebimate. Mamba solo ba comme ça mamba lokuta. Ba va bon. Voilà. Merci tout le monde qui paye Karine Mokonzi maman naé ayako zoyer na château place Oyazalaki je crois maman naé zoyer maman tout le monde qui paye maman ameka à côté ya batutu au ba supportable zo ba Karine Mokonzi mais pour na biso regret ça fallait maman pe baner côté ya moi naé bato ba balanda biso ba Karine Mokonzi ba yo kapé nanu ke maman zoté ya moi naé na habité so landa ki vidéo wana na landa vidéo wana te mais maman naé en tout cas na habité na landi vidéo wana te. Na habité so botimo à lokwa Karine na habité papa nanga bon asa muto nzambe la Bible dit ne jugez point. Je suis le seul juge et moi seul je peux condamner, c'est notre Dieu qui dit ça. Donc après on singa kaka mawa ya nzambe za na bo moina e aluka moyen ya changer. Voilà, mawa ya nzambe vraiment échanger que le Saint-Esprit l'oriente à vraiment orienté par le Saint-Esprit parce que là vraiment oh ya yé vraiment asa vraiment na légende ténébreuse na katinae. Mais nzambe ayaka pona biso bato masumu ngana sumu kaka yepa sumu kaka bon lokwa azana bomo iseke mawa nzambe ezana vie na ye voilà mawa nzambe ezana vie na ye Karine Mokonzi alongo château à Belgique. Est-ce que comportement au azara nango wana est-ce que na kuna na Belgique on continue nango toujours ou bien par rapport à analyse autai Belgique bon autai wa paraît que ndela libala ti libala simbité alele ba seki titi na soni wana babio bake babala ni na tigre no ango soki pe en katimini soki pe ndeka na yoka nga pe na tala ina nga image en côté et puis après alongo les sous château ngo bon tozo ta ka ba aller retour na onde ba tourner film hein wana ba tourner ça dessin animé ba mo mutu ba tala ngo biso nga otanga ko tala ba film wana te wana ba tourner film ba mo mutu ba tala ngo prince ba tala ngo nga ko tourner. Donc, abonnez-vous massivement sur Mbanza TV, Manique de John Tokos officiel avec longue jambe kalaté. Donc, Makambo. Babi Makambo, Mireille Okito Motema ya Junior Okito. Bana Londres, Mboti na Bino, na Lingara Bino Mingi, bana Paris, bana Belgique, na Lingara Bino fort. Ba condoléances nangai na famille. Nsasa Milor. Donc, Jolie Maya la 1000 fois madame. Voilà. Balobi Aristote Madiadia, le beau garçon de Belgique. Eh, mon bal quoi Aristote Karine Sozuye, na évité. Oh. Aristote Madiadia, à Okufa. Voilà. Merci na confrère nanga de longues jambes dans la personne de personnes touché une assistance. Merci na Vianney Mbila garçon capable na Londres sans oublier PDG ya Mboka. PDG ya Mboka vraiment Nehemi Ngeta PDG ya Mboka na peso mbote peso zali mais Manique de John toujours mon phénomène ba pasteur ba comme côté vie privée pe ba mo côté na monde musical o bango bando binga musique ya mokili o bango bando kipete o mutu moko ando kipango na ba serviteur de Dieu ba chanteuse ba pasteur zaki bongo paix à son âme sœur Marie Misamu yo to moni pa pasteur ebele ba ko s'intéresser na mambalo yembo o bango bando binga mo yembo ba ya mokili ya bandoki. Un exemple, il y a pasteur de Nélessé, Nandego Naé, Ferregola. Quel est les autres réunir, à d'autres ça Ferregola, conseil, le conseil va faire Ferregola, c'est pas non répondre, comme nous guerre membre. En plus, le président de rançon, tout le monde qui peut répondre par rapport à Maramozo, le pasteur de Nélessé. Rôle banon nini. Bon, pasteur de Nélessé, moi je le respecte beaucoup, mais là, Mamba Osala n'a habité. Abandi na ozo swana na muta musique ya mokili.
Et puis moto yango ozoswana aza leki epa na yo soki moto alingi na ye conseil te tika na yo ye baboyi na bango. Et puis olongwe na mwana oatake wera o misi akala succès si là ata kutu lelo. Donc je salue sous les Kauka par Zouria Coco Dilasso Opéra balobi appel masqué Eric Ndombasi spécial mbote. Même Falinde azana poste ya ba debt bazala royaume ezanga abatute. Le roi a besoin de ses adeptes. Confirme d'abeta à concert. Wera auti ko sala acoustique. Abeta ba concert na yo ko basila. Mon kolo wera sikoyo a répondre soki batune tinga une question. Oyebi pasteur de pasteur akala bansoto kute simba te. Est-ce que AOCP là? AOCP là osilika. Ye le kwa saka munoko bandolo baloba. Ye kuta pasteur o na ebite na gafa na niveau 0 akenda ba prison, asala ba sex tap. Donc on se comprendre. Mais baloba eza lokuta ba kosele makambo. Ba kosele makambo ndeni image ezali o ba kosele makambo eza ya solo. Poni ba balinga ko makambo solo ya lokuta. Pona ni? Oh, ba kosa bato ba kokosa te ba ko makambo solo eza makambo solo ba ko makambo lokuta ndeni. Ça l'a raté. Pasteur Denis Lessi Atika. Pasteur Denis Lessi fait wana so créer za buzz. Tellement yo kana susute. A créer le roba lobela ye. Pour mikolom to dominer ma pasteur zaka Moïse Mbiye. Moïse Mbiye quand tu as gagné ba. Moïse Mbiye. Donc fali na bango Moïse Mbiye. Fali na bango na minito yo aigle ya batanzambe Moïse Mbiye. Mystique Johanna. Alors bah tiens, Moïse Mbiye. Après Moïse Mbiye, Mike Kalambai. Mais fali abatu ya ba pasteur Moïse Mbiye. Olandi ngati yawa, olandi ngati yawa, olandi ngati yawa Olingo ekumbi yo epa ya mwana ya mawae. Etungu ekwei. Moïse Mbiye nde fali na bango. Akangi succès lokola bale. Tala penza la réserve plein ti libanda, plein ti nangambo, comment tu dis ti nangambo écran géant. Mais ça peut être un serviteur moral, le baba t'a limité nyon so borsuka mabe yozo comme ça succès on a le ba succès ba plein ba salaka évangéliste Roger Baka le baba t'a limité nyon so bana na première étude na 18e rue parce que la nzambe te. Yenda ça la nzambe. Donc Roger Baka passer la nzambe. On est à jalousie. So ke pa muninga na pasteur osenge monga boyi na yo senge ote en église na boyi na yo comment le boya za kisi. Toti kanzamba juger batu na ye. Toti kanzambe a jugé batu na ye tellement que les Congolais jugent les autres. Yango mona pe mboko qui est bien ti. Si tu es là seulement manike wana manike na kutu takwiti manike na kutu boyi. Ya ozanga eloko ya bien tant sur l'émission manike otali bo osuma lité ozangi pona nini. Tu es là en train de me juger, tu me connais même pas. Bato alimete ni ya là la kana bato alimete. Roger Baka fana anda ko mona bato alimete. Aibi via bato alimete. Comment yo ko lo bana baninga no pasteur que no ba suka mabe. Yo par rapport à prophétie ninga zo prophétie. Ya zo prophétie yenda suka bien. Ya. Toti kamakambo 2021 encourager les autres. Muninga sala mabe pesa conseil encourager. Même si c'est un effort pour les Congolais, bah qu'on encourager, bah même pour nanga. Mais nga pena saso moninga zuna CP là. Na lingate muta suka mabe, pourquoi linga muta suka mabe? Pour nzambe, Jésus a kokufa na croix, pour to suka malamu. Yanga pesa biso grâce. Mais bino bo linga to suka mabe. Ba linga suka mabe, ya normal. Ya normal voilà. Isabelle Sadidos, moi la vous faire mon colo na à Londres donc bientôt là dimanche vraiment anniversaire na yo to ko fêter na ninga kini yo zo fêter na ninga kuna na confinement na bino biso to ko fêter bon Isabelle Sadidos moi la vous faire mon colo tout le monde a fait vidéo moi yo circuler ba setup ya moi na ya Matou Samuel toujours ba pasteur tout kaka kala ba publication les gars qui par rapport à frère Matou Samuel chantre ya nkolo ndenge mwasi na ye pe asona mwa kufa alobaka petit ayako démentir ngo mais l'autre moni bongo mwana asali ba vidéo mo wana toko baka pornographique ba setup ya ko misala sala so ndenge ni poto tanga yango te au juge on ndenge ni bana bakoyo basali na nzambe to longwe pa ba papa et bongo ye ba teke ba milimo nyonso papa na mama boka na bisika bikako ki na pa bana le bana nga mwana ya pasteur nini pasteur akosa na bana 20 mais moko azaka mabe
o pena milimo nyonso papa na bimisaka na pa bato ekweya kepa na ye eya kutu ya kotanga bakombo te mosusu otangi bakombo baporte o plainte ya mikolo toyoka bababwaka bango ozo comprendre mais mwana wana na kosala ndenge wana aza mvute to aza mvute sikoyo il faut papa na délivre ye akomi na niveau wana ndenge nini mwana ya mwasi omitia bamisapi ose masturbe epuis ozose filme soki ezalaki mwana na nga moto asalaki banga baloba telle mère telle fille tala mwana ya babia boye boye tala eza ndenge na bango ebongo sikoyo ya ye mwana mosali na nzambe botuna biso ndeni biso babenga biso bato ya mokili bango bato ya nzambe biso bato ya mokili nga kutu koloba te taka bakomparanga tina Janine Mabunda que je salue nga kasi bakomparanga na bakomparanga na grande dame na kano na chéri grande amour likolo 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 aigle ya bapoliticienne Janine Mabunda bakomparanga sikoyo naye makambo 2021 obeta Kishasa loko na koma ta mona Kishasa na Kagulu mosu mutu ana longo libo bato bakangi maning deja balongo bambasi bisimbi ya Kongo tozaka kawana merci Nzambe po sande tolobaki merci Nzambe to sala ndenge tolobaki est-ce que tolobaki lelo musique na biso ezo singa unité nationale tozonga na époque ya maisha to tozala kaka na ndenge kaka ndenge ba mission to bazotambola ta époque maisha te mais tosala ba débat moko avec politesse tosala concurrence loyale totika ba injure totika ko se touchane na ba ndenge moko boye on se comprend to bunda na musala même na internet to bunda na musala po pousser te que ote manike boye ponga na bina o clasher sous mais soko na bina clasher sérieux na 2021 c'est que pena na okeka makala donc to signer makala to oza na pose de makala to se respecter Moi, je suis en guerre en novembre. En novembre, je suis en mobile. Je suis en maman violaki. Tu sais, atteinte à la personnalité. Mon toyo violaki. Au toucher personnalité, au sambouissé mon qui m'a mis au réagir. Tu es au fond d'un cas, tu as gagné ma beaucoup. Maintenant, je suis bandits, so meki na bêta, so meki na bête. Donc merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Sadidos. Babi appelle ça bon anniversaire avant que ça porte malheur. Donc Prince Babi a Azana studio. Na février awa tam su mars bo mona makambo ezobima. Bienvenue Makanga BMK Madiadia Nathalie Capitan Tokos. Numéro de contact plus 243 90 43 16 621 plus 243 90 43 16 621 Mbanza TV boko mesana naza awa cimenté bétonné tuzali merci. Merci na Isabelle Sadidos, moi la père Mkolo, car on est au lobby dimanche c'est anniversaire na yo vraiment biso to fêter na ninga kin, yo zo fêter na ninga Londres kuna malgré tout le confinement mais to ça la choix exacté ba vie une année ça s'est fait toujours. Mais merci na boss na de Brino original na kata Londres place aux alliés toujours nenge ezalaka. Merci toujours peu na Vianney Mbila garçon capable na Londres et na Paris Vianney Mbila garçon capable na Paris na peso mbote babi PDG ya Mboka na pesi yo mbote place aux alliés ba bien ne Mingeta PDG ya Mboka ne Mingeta na peso mbote pourquoi pas na Patrick lequel le consultant na boy masanga je de mulamba na kati Afrique du Sud na peso sou mbote place aux alliés ba bien to s'abonner ebele nenge man ngele John alobi boko mesana nango toujours merci to kutambala sima inchallah tozo zunga abonnez-vous tozo ya internet